Jiye yangoyo, Karine Mokonzi abandi ba télé-réalité. Boyebi eloko Karine Mokonzi asengaki bosala pona ye to bobosani yango. Boyokaki likambu Karine Mokonzi alobaki na batu oyo ya ye eloko nini aza nango posa to bobosani yango. Boyebi ke jiye oyo télé-réalité ese ebandi. Oya bosani makambu Karine Mokonzi alobaki ebongi bolandanga pote tokabola yango kitoko. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi alobaki oyo nyonso aza na mwa lisolo ndenge ezalaka masolo oyo eleka likambo boye boyebisa ye parce que akozwa idée à partir ya masolo wana pote asala banzembo. En tout cas wana ezali idée moko ya kala deja ya kitoko oyo ba musicien bazala na yango. Ba musicien ndenge bomonaka wana basalaka banzembo nde na masolo na makambo oyo elekaka na vie quotidien oyo ba observaka. Alors Karine Mokonzi tango asengi bino masolo en tout cas ezali malamu bopesa ye masolo même oyo eleka kala oyo ya mboka to oyo etusha bino eleka ou bien oyo yo bomonaka yango vraiment lisolo moko unique. En tout cas pamba te ekosala pe banzembo moko unique. Na yebite soki Karine Mokonzi aza ko prepare rumba oyo ya tango bakolo to aza ko prepare rumba oyo ya tango ya tchatchu to aza ko prepare soukous ou bien zouk na yebite. Mais na yebiki à partir ya eloko oyo Karine Mokonzi la baronne asengi bino wana nde ezali nde likambo ya kitoko. Pamba te ngape nazala témoin na biloko mosusu na ba musicien ya kala neti je crois bien soki na bosani kombote bakavacha ou bien biloko moko boye. Na yebiki ba musicien wana bazalaki koya pa ya ba mikolo kosolola makambo ya masolo mosusu po bayeba makambo ya banzembo. Bien sûr nga nazalaki mwana moke na yebi biloko bazalaki kosolola te, mais na yebaki ke soki baza na posa ya danse bazala kotinda biso bana tobina. Biso toza koyeba tina te baza kotinda tobina. Batie pake ya bashokola ya bazoka ya babombo bapesi biso basombeli biso bafanta sima balobi tobina. Alors na tango kala oyebi biso bana tobinaka jamais liboso ya bapara to liboso ya famille. Alors fosusu mutu moko ya famille abombama ou bien zalate ou bien moko oyo tokobanga te aloba te bobina. Yango wana tokobina tango tokobina modèle tolingi pamba te ba musicien wana bapona chorégraphie ndenge nini bakosala danse. Yango wana ezali ide moko ya lelo te, ezali ide moko ya kitoko. Nakanisa makambo oyo nazali koloba même papa edimwe moto na ngenge ayebi yango pamba te yepe nazala komona ye el moko na ba musicien wana ya kala na kati ya balabala ya Lokano quartier Lokoro na balabala ya Sine Chilombo. Azako zala mingi epai ya ba master nanga Mado. Bien sûr Mado azalaki mwana 65 menga 66, mais lokwa nazaki moulayi
bato baza komona nga neti nga pe edingwe moko susu ya quartier wana baza komona nga danger bien sûr naza mwana matete te naza mwana njili nde naningisaka ba quartier wana voire même na ba mobile baza koya wana papa mokase o baza kozala mingi nedingwe moto na ngenge na nteko mosusu papa mosusu azalaki wana ye mpe aza koluka koma musicien en tout cas bango tu bayebi histoire on aza kobeta ezali nde bongo esengelaka fo koyekola miziki fo kopesa ba histoire fo kolakisa eloko oyo eza kosalama eloko oyo eza komonana eloko oyo eleka pamba te oyo ya biso bon oyo ya biso Karine Mokonzi aluka moyen asala eloko oyo alingi osala parce que aza na amour ya kosala vraiment ba chanson voire même binemi na ye balobi intil tozala mitema mabe fo kondima acoustique abeti yango kobeta acoustique abini yango kobina acoustique asali ba chorégraphie oyo esengeli ya ba professionnel pe ya nouveau modèle asangisi na ndambo ya kala eboti eloko moko ya kosakana te neto sangisi mama mbilia osangisi Pongo Love oche tantine abeti masikini okei na bavonga aye obosani pete ba joli deta ba DS oke na banzawisa okoti na bango nyonso wana oyo babina pe bayemba yango wana Karine Mokonzi asengi na kaka na bino pamba te yango nde eza logique pona musicien ayeba makambo surtout lokola ye atambolaka mingi te bino moko boyebi na poto pe totambolaka mingi te même bana na biso na ndaku tosalaka kaka na 1 heure 2 heures du temps ya kokende na bango na parke basakana na baninga na bango même bambwa na biso tobimaka na bango 15 minutes 30 minutes 1 heure de temps asakana pe asala petit besoin yango wana oyo asengi bino en tout cas bosala yango pamba te soki alobi bongo ayebi tina soki asbongo tinda yango na bodio bino kaka soki bobando koma bino kaka soki pe bolobi botinda yango par poste na yebite soki kokoma pa ya nani mais boko pesa yango même na voiture ya neo tamutam parce que wana pe ekoki kozala ata boîte postale ya Karine Mokonzi pamba te ekomaka ba lettre to mikanda ya ba musique ba chanson ya makambu oyo bolobi bokomi pote ya développer yango bobosana te même oyo botongaka ya bato bokoki pe kokoma ekoki ko jouer rôle kitoko surtout maloba oyo ya kotonga to ya kisongi wana pe esalaka banzembo ya kitoko ndenge sala ya Mario soki mutatonga ki Mario te lwambo alinga koyemba Mario te oyo pe bouta koyoka sikoyo ya masu soki masu baya kotonga lisolo wana te mutaninga koyeba yango te oyo pe ya mamu soki babimisa yango te tolingaki toyeba jamais ke Miriam Mokonzi na 21h apesaka biso ba drum ya somo na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.